Bonjour très chers téléspectateurs de la RTCK News. Quand est Tolobaki Nabino qui est notre émission l'écho de proximité et ça juste pour na rokende ba place oyo là où les bas blessent donc place au mité mais ça la pena pasi awa tozala kati ya wenze à chaque jour na mboka kimpese donc tolinga kito solo mwa mukena bandeko awa nini penza ezo sala bango passe toyebi ke na kimpese tozala ba konje belé toana ba député belé toana ba konji toana ba ate hein ya territoire à Songololo mais tonga to solo na ba bandeko ya wenze o to tuna jusque là est-ce que ba konji ba le kakatope ba le kakate donc voilà to komi pena sur place to bandi pa ya maman to bandi pa ya maman bonjour maman. Bonjour maman. Nini oyo sala ka passe na wenze o passe to moni place bozo te ka salité makambe belé mais nini kokolo be pa ya ba konjo ba olanda biso maman tolembi pona likambo ya ba salité oyo na ba konzi na biso ya mboka po bayaka na bango koleka chaque jour tala nanu sorta wenza ngo pe oyo kuta eza wenze te eza balabala po batongele biso ata wenze po tokende po batonga pasi kaka mais soki otali biseka tozoteka mama tala salité tala place tozoteka oyo tifoide o maladi o bazoloba soki maladi nini yango oyo bazoloba oyo vraiment tolembi baya ko bongisela biso ata salango apamba mbongo pe ya chaque jour pe to pesa ya taxi journalier mbongo ya taxi bo pesa ke pa ya banani parce soki ba oyo bayaka koleka awa bato aleta biso tala kaka moyen to sambisa ezati ata wenza pamba ata salango apamba vraiment tolembi na sepeli kaka baya ko bongisela biso place oyo baya ko bongisela biso wenze po to vanda pe kimi depuis 2006 ezalaka na niveau oyo kaka niveau oyo tozo voter bango to ko voter bango pe lisusu mais kaka boyi. Merci. Ok, très chers téléspectateurs, nous sommes ici Kibino, Tosaka a poto bimisa, hein? Tobimisa ka bosolo, tobimisa bosolo, tolingi na biso susu to banomela ka makambu. Ndeko bonjour. Bonjour maman. Ndeko comment nonani? Comment nanga Louane? Ah ndeko Louane, condition ya mboka na biso, condition ya mboka na biso, tope condition ya wenze na biso, yo etanke mwana mboka, mwana Kimpese, mwana territoire à Songololo, mwana Congo central. Nino kokolo bepa ya bakonjo bazo kamba biso na mboka Kimpese. Maman, si tu lemba déjà combien de fois tu as mis place où tu as la président Wenze ba ko ba ticket chaque jour de place où tu as ba typhoïde malade to zo ka ah tala ba terrasse ngebe ba to lobi combien de fois to lemba na biso ko loba de to bengi ba yango to za ba konti na mboko to za suna ba konti yango to bengi bango ba ko sala la biso place za mabe makasi ba président Wenze ba ko ba ticket chaque jour de to yeba kate de to sala nini to loba ni de to lemba na biso da ko loba mama soki lelo yo ozalaki mukonji ide nino kokozo na Wenze o nino koke ko sala na Wenze o ngasuna zaki mukonzi na yoko tsaka ba benya ko bwaka mabanga babungisa place ba tela biso ta makadami simba ah to bana ko teka ka pembeni. OK, merci beaucoup. Nakaka na kati ya Wenze mingi pa ya ba mama et pa ya bandeko bazoteka bango ndio ba webisa biso condition ni ba vivaka surtout mokolo mvula soki mvula enoki nini penza bino oui maman zoli ape mama muke. OK, to nani comment la Marie ozana Wenze o depuis mbula nini Disait coquille hein. Disait coquille mais condition ya Wenze on a évité est-ce que ba konji ba leka ka tope ba leka ka te pour toi na posa lolaka na bino eyo kamepa ya ba konji nino kokolo be pa ya ba konji. Bon, na sali presque 6 mois na ya suna Wenze na évité na simala ngaso ba konji baza ko leka to baza ko leka te. Mais eloko zo tungisa biso so mbule beti penza to yoka pasi poto ba maya saleté côté la biso awa. Déjà condition de ça la biso passe condition ka ya salité. Ce qui le lot okoka ko lancer message pas ya bakondi message ino kokolo be pa ya bakondi ba ko bongisa biso ka Wenze oyo ndenge bozo mona biso tozaka kana kati ya Wenze tolingaki bandeko baloba plus pour la condition ba mama mususu bateka kana se kaka na se est-ce que tozoy baté typhoïde Ebola topé lisusu corona et kolela biso na nzela nini yango toketo sola pena mama bonjour mama. Bonjour. Mama yo komo nonani? Kombo nanga Majetride. Majetride condition ya Wenze surtout ndenge yo teka ka boye na se. Yo nino kokolo bepa ya bakonji. Bakonji babongisa place tala ba bongisa sika.
tozoteka na mabele ba typhoïde ezali fallait ba tia pena ba mesa moko ya bien po tozala bien tozala na malade ezala na biso distance yango tosengi bakonzi babongisa wenze oyo. Merci beaucoup. Merci. Très chers téléspectateurs, tous continuer kaka musala na biso tongaki lelo to solola na ba mama na kati ya zandu pe ba papa o bate kakawa. Tozana mama liboso na biso. Mama bonjour. Bonjour maman. Maman comment on nani? Maman Chouchouna. Maman Chouchouna, condition ya wenze surtout place oyo zoteka boye bama ya salité zoleka na ebite nini ko lobe pa ya ba konjo bazola na biso bazotamisa biso na mboka kipese. Ba konzi bazotamisa biso na mboka kipese to vota bango tozana bango bien mais bango bakipaka biso te biso tozana biso na makoki ya kobongisa wenze te bango nde bazali boso nzamba pambola bango fallait babongisela biso wenze babongisela biso wenze tala wenza chaque ya wenza dimanche eza nango mwa bien eza na bato likolo batongo ngo kitoko soki mvula bokokima na bino mais awa tala nde toza place toza awa toza na place moko ya mabe ba risque ba typhoïde ba nini mais pasi kaka yango nde tovandi na biso tozosala na biso kaka boy. Oza osali da combien de ans bando ya na wenze oyo bane boni osali ya na wenze na sali ya 3 ans na wenze kaka na condition oyo mama mais yo moko na nobela te na moko na bela te nzamba pambola nga kasunga nga kaka na bela bakonjebele balandi yo to pe bakolanda yo okokolo banini pa ya mukonji moko oyo yebo tangi pela kombo na ye mukonzi ona tangi kombo neti tanga pela kombo ya mukonji oyo linga sala quelque chose mukonzi alinga sala quelque chose awa net ministre na biso ya Congo central fallait kombo ne kutunani na hivi kombo papa la perfusion kutu tozala biso na makamuna ekuna na bien tapé otoloba fala bongisela biso papa la perfusion azana kati bango nso ba trésor baza ministre gouverneur ya Congo central bango nyonso to lingaka bango to vota bango fallait basunga biso basalela biso wenze ba bongisela biso. Ok, merci très chers téléspectateurs. Ezo sala pasi pe mawa. Comment la makambu ya boye ni ezo mema bane belé na hôpital. Est-ce que ça typhoïde? Est-ce que ça ka malaria parce que mai peso ke vandi mingi bangungi ba bota maka ezo mema biso ba malaria e belé. Awa tozala kina mama to kepe ko solola na ndeko mususu kuna yepe akoyebisa biso Aza artiste yo comment on nani? On a 1000 étoiles. 1000 étoiles. Oza artiste ça la ka arni. Bon, on a animateur na imbaka trop. Est-ce qu'on peut animer biso mwanda? On a beta ma ilo mo ba muke. Oui, OK. Bobongizele biso zando de ne vidu baba. Bobongizele biso zando eza salide. De ne vidu ye baba mama za ya. Bobongizele biso zando eza salide. Papa Dieu donné vidéo yo. Bobongizele biso zando eza salide. Merci. Zando. Ah, voilà, merci artiste. Moni ba confirmer ka artiste à partir à Arnae. Merci beaucoup mais le artiste to ngato solana yo mwa muke par rapport ya condition auto vivaka na marché na biso to pe na wezela biso chaque jour. Na ebite yo pe tant que moi na kimpe c'est to pe tant que artiste. Ni no kokolo be pa ya ba konjo yo bazolanda biso. On a besoin de bâtir propre naraja wense bigara. De propre gara c'est la propriété quoi. Pour la roki manini pour propriété to kim to ça la propriété pour la roki manini. Pour roki manini maladie bien des alagaga. De angwanandi. OK, merci beaucoup. Merci. To kati na ngambo très chers téléspectateurs, nous allons continuer chemin na biso ya kolobelaka bisika o ezo sala biso vraiment passe na kati ya marché na biso ya Kimpese wenza chaque jour o tokotaka chaque jour o na biso na basa baba konji tokotaka chaque jour mais niveau tokuteli wenze oyo wenze moko te zala na lokola wenze oyo donc tolinga ki momuke to so la lisusu kaka na ba mama o batekaka wa chaque jour bango ne baebi ba situation oyo bango ba vivaka kotoyo. Bonjour maman. Bonjour. Maman, comment on a? Maman blonde, condition ya wenze na biso oh yo ça depuis quand? Ancien de ça yo. Mais condition ya wenze za la kakabo. Eza passe condition ya wenze za passe ya passe. Na ebite nini kokolo be pa ya ba konjo ba kolanda yo? Mama na loba na lemba pona nini? Tala place oteka salite. Tozo boya o coronavirus. Nyoso saka coronavirus iti. Ba typhoïde ka tozo zonka po tozo teka tozo lia awa soki mbule noki awa minute kaka full tondi awa bato ba pemeli awa boka matiti awa doki salité za awa doki na ko bandenge nini nga mutu mais eloko na so papa konzi
batali so wenze oyo soki bien boye kaka to ko vivre te na wenze oyo batina so ba Jean baya basala musala na bon po biso moko to ko sala salongo mais ko simba te potana ba ke to sala salongo muso ko linga te mais so batindi ba Jean l'état ke ba to sala salongo en tout cas biso so ko to simba yango to cha propriété na place oyo po biso so ba l'état kaka te ka sala l'état ko na biso so kaka l'état donc sengili ba ya so ba to mo ke ba teni wana ba ye awa tokosima bakongo tokosala salo mais bayebisi biso bato ya leta bayaka aire nyonso kolokota kozwa bambongo ya babengango nini batike est ce que mbongo wana basalaka nango eloko te mama atuka wana yebi te mais eloko na kosenga mbongo wana bakongolaka wana bapesa mpe propriété na kati ya wenze ti so bamoki bakokosala tata bamesa batia so bamesa potota likola bamesa kotia biloko kolia na mabele eza mabe mbongo bakongolaka chaque jour oya retard 200 bazozwa oya avant 200 bazozwa mais to mona te salaka nini to yebite. Merci beaucoup maman. Yango tobeleli pembela epai ya bino bakonzi bozwaka ba 200 francs. Est-ce que 200 francs wana etike bozwaka et komaka na bureau nini po ko kosala eloko moko te na wenzo parce que bandeko ebele balobi banda babana koteka awa 10 ans déjà 6 ans déjà mais wenze ezalaka kaka na niveau auto kuteli yango donc eza pena kitoko te tolingaki pe totuna mama lisusu botami tosokolaka na mboka o wenze changeaka nango te kaka boye kaka changeaka nango te boye kaka tozo voter tout donc il faut ça faire kaka kutu. Ok maman. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment on a? Malili. Ah maman. Comment maman? Ndino ko loba pona wenze o parce que bino mboteka awa uzoteka ndunda na ebite ndino ko loba. Maman salte leki. Salte makasi tozo vivre na ba salte soki maye mbule beti na ba maye nyonso na ndunda. L'état zo mbongo ya tike air nyonso ça lemba na ko bongisa caniveau oyo. Brazzaville caniveau boeza boyete. Wenza Brazzaville propre biso na RDC salte kasi l'état zo mbongo air nyonso ba bongisa so ta wenzi. Toilette zati to suba kaka awa. Ndeti bokutsa masubi simbinga na subila kaka awa. Bisa okende ezate pona nini l'état zo mbongo azo bongisa te basunga biso. Merci beaucoup maman. Toke kune pa ya ba maman. Maintenant tout le monde a l'habitude de bonne luka biso ta toilette, à ta douche, to subela kana wenze. Biso mo to comment biso ba débre. Mais ban l'état ko ba yo zo ba mbongo aba ata eloko moko te malonga basala ke mona na kate. To tala ka ba ba. So ni to ko kufa e ba koka. Ko kufa ka vie. Ba ngoka ba boye. Biso ni tshanga na ba bona. Ok, merci beaucoup maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman yo comment on a? Comment on a Irsil? Maman Irsil, zana zananga muna yo. Maman Irsil. Ba condition to kuti na kata wenze na biso yo etanke mama moteki munene oza exposé na ba maladie oza exposé na nyonso ya mabe wana nini kokolo bepa ya ba konjo ba wala na biso na condition oyo ezalaka na wenze. Mama pona ngai toloba tolemba mboko oyo bakonzi bazalaka na bango te eza mboka moko so bakonzi bazambese bonga to bunda na ba wenze wana ndenge na biso to kuta balabala to sape wenze biso moko mais bango makasi na bango ko so ba desa ne to zabo to ko tika na biso ko futa ba desa wana poto teka na biso na tina moko te soki mbule beti poto bankusu mais moi bazula biso solution ezate biso to teka makwala bénéfice 1000 faut to tonga wenze na nini. Si tu as de bénéfices en Congo, au Congo est riche, mais riche on est wapi. Il y a pas bien biso ba congolais. Et pourtant c'est nango exact ceux qui ke ba ko bongisa wenzete ou bien ba ko lokela biso ce wenzete ba ya ko futa tikata to ko futa lisusu te. Wana ta wapi to ko komba. Po exemple kana biso to ba paya te. Ba paya bazo se retrouver biso to se retrouver te. Si ko banani ba se retrouver. Oh nyeso ta yebika za mokonda za congolais alukela biso vrai wenzepe solution. Pas eza wenzete. Merci beaucoup très cher Bakonzi.
bozoka mama nde ba tomboka babi soki oza vrai mokonzi ya kobongisela biso wenzo parce que na biso na basi na bino si tokotaka ka wenze moko est-ce que ba mama wana o bazaka na sima na bino bayaka pe kopesa bino ba rapport ke wenze to uti tala ndenge mbula soki beti bato bakoka kokota te bakonzi tovotaka bino pamba te makamba boye yango tolobaka tokovote lisusu voilà toke pa ya papa toya ok toke pa ya papa excuse les photos à la place merci beaucoup très chers téléspectateurs quand on tolobaki tozo continuer musala na biso lelo tolobisa ba papa na ba maman na kati ya wenze bonjour papa bonjour maman papa babenga kona comment on a pardon papa donc condition ya wenze na biso chaque jour yo etant que papa parce que ba maman balobi pe belé yo etant que papa nino kokolo be pa ya ba konjo batambusaka biso na mboka kimpesi bon elo ngala loba tokoma na système koloba batika biso to loba donc comment net ba slogan ozoloba bazo kipete ozoloba bazo kipete à chaque fois donc nous sommes abandonnés de nous-mêmes peuple azane abandonné mutaso kipara na peuple azate bayaka kana batanga ya ba futilité ya makambo ezanga tina peut-être remona bango baye wenze weza na insalubrité moko totale en principe bazwaka ba taxe ba percepteur baleka bazwaka ba taxe weza valable en principe wenze soki taxe ezo ma déjà c'est que ezaka mo wenze moko boy malgré bacha balobaka eza provisoire. Provisoire c'est parce que bango jusque là nanu ba prévoya place moko ya wenze te ville soi-disant ville mais jusque là place ya wenze ezate. Alors bakonzi wana nyonso tozo décliner ba responsabilité et pas bakonzi jusque là bazo sala oyo bango eza baza na capacité ya ko sala te. Salité moko ezalaka mama soko koti ou d'avance je ne sais pas. Na peut mona bango te baya ko si on ne peut ba yeb déjà awa insalubrité za makasi bayaka te. Ka biso to potana na biso to bongsaka na ndenge na biso soki baby to bongisi na ndenge na biso mais du moins bazwaka ba taxe à chaque fois qu'ils perçoivent des taxes. Donc c'est presque ça. Ba taxe wana bo pesa ka ezalaka combien par mutu? Taxe ezalaka 200 francs. OK, dans ce boza déjà 10 personnes et pesi bino 1000 francs. Et pesi 2000 francs, 2000 francs. Et ba taxe wana est-ce que bolandela rapé kendaka wapi? Bon. Administration bango moko mutu ba se servir na administration kuna biso to pesa kaka mais bango moko balandela ngo. En principe l'État fallait avoir engagement même ça provisoire. Il a fallu que ça la ramo entretien moko boy. Kokombola c'est rien. Mais du moins ba poto ba caniveau ba poto moko yaka mai moko yaka awa mususu badok ba imondis mususu utaka likolo boye ekoya boye na ba salité na ba nie ezala kaka awa. En principe l'État faut tellement makambango parce que c'est immoral hein. Na kimpese ba député baza ebele bato kudu to zape na kata territoire songolo donc ate abeta tout est-ce que besoin déjà chance ya kokutana na ye bosolo na ye pour makambo ba député jusque là ba yoka na bango peuple hein. Ce qui goûte au peuple azo meka ko yokana na muke na ba media boy oko yoka peuple a lobeli ka moko boy zo sala passe mais en principe eza rôle la député akoya te ko bongsa marché akoya a solo na base era ko solo na base ake ayebi nini basala akuna mais rôle on a ba jouer kangote ba yaka kaka ceux qui ba yoki ko kabala ba kashne il commence à venir ceux qui ba yoki déjà surtout ceux qui te commet déjà ba tana bango oyo ba santura ke on va amasser beaucoup d'argent ba yebele à ce temps-là bakoya ko kosa bino mais rôle na bango en principe ko si côtoyer base ko sillonner na ba base ko yeba qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a au juste mais bango eloko wana basala ngote kaka na media kutu media zo vraiment courage wana ya ko yeba la base presque ça. Merci beaucoup, merci. Et ça li passe pe mawa bakonji to ebite nini suto koko loba po makambo esa ka passe to votaka bino po boyaka po bino boya osaila biso te mais du moins po boya koyoka kolela na biso sima nango boke ko bongisela biso mais ti lelo peuple azoloba ke azoyeba te
musala na bino penza ezalaka nini? Est-ce que faut boyaka ko kabola biso ba kashine to pe faut boyaka ko sensibiliser biso to voter bino. Yango to lobaki ambalo yo to koloba kaka. Donc to koloba kaka. Merci Guilin. Toke de l'autre côté pose. Voilà, toza toujours na ngambu ya ba maman batekela biso makwala. Bango babi bango pe bazolela makasi na condition ya wenzi na biso. Tonga peto solana maman. Bonjour maman. Bonjour. Maman yo comment on est? Comment la Manzouzi? Maman Nzouzi, condition ya wenzi na biso ya chaque jour. Na ebito yo tant que maman oyaka awa chaque tongo bimisi marchandise oteki mais ba condition ya wenzi na biso nino kokoloba epa ya ba kondio bazo kamba biso. En tout cas pour na biso penza ba maman ndenge to lukaka na wenza chaque jour. Condition penza ya malamu te. Pourquoi? Tala na no bisika tozo tekela na no bisika ya salité. Donc condition ezaka ya mabe makasi par rapport ya ba wenze mususu oyo tomonaka. Oya biso awa penza condition eza donc ya mabe makasi. En tout cas to senga mingi na ba konzi nzamba toucher mitema na bango. Basunga biso penza basalela biso ata wenze moko ya bien oya propre oyo kopesa pe mboka na biso ya kimpese lokumu. Bakonji bazolanda yo loba na suke pa ya bakonji tanga ta koma mukonji moko bozala pe na bakonji pela est-ce que oyiba komo na bango yo yebi nani oyebi Cheste oyebi Lauriane oyebi la perfusion to yebi nani na bien na pesi kaka ta mokonzi moko dodo soki ba yebi nzambe oya yebi nzambe ye wana aza pasteur ya Tata Onda ye penza yebi penza nzambe ndenga aza wana na lobi na ye lokola ye aza soutien na biso akoki pe ko soutenir biso pona musala ya oya wenze abongisela biso ata wenze papa dodo yo nde na tielaka motema sunga biso papa ya bana ebele. Ok, merci beaucoup. Merci très chers téléspectateurs. Bomoni ba maman balobi ba député to pe ba konji ba o ba yebi nzambe. Est-ce que to yebi est-ce que ba konji tous ba yeba nzambe to ba yeba est-ce que mitema la bino échangeaka après l'élection to ndenge nini biloko boye to koloba kaka maman to ya epa na yo bana mona ne ba policier ba ne ba banda koya ngana koloba kaboye ba konza leta banda okota na banda okota awa na zandu tozalaki na mukolo ya mercredi nde to banda ko sala chrétien ko sala ba soin chaque mesa na yo sala propriété na yo pona nga likanisi na ngande eza bongo bazongisa ngo po ebungaki Comment na mama muke bon pona condition wenze eloko na yo sala biso pasi eza na terrasse oyo ezo utala bandaku wana eza na ba toilette ba mai wana nyonso zo kitela biso abisika totekaka tokosenga bakonzi batala na likambo oyo bayebisa bato bandaku wana bako ko arranger ba terrasse na bango posiko oyo ba mai na bango ba toilette ezo ya awa biloko oyo toteka wana kokweya pe na terrasse bato ba olokota tozo ba maladi ya mibale bakonzi bazongisa salongo posoki salongo ezali propre kozala na marché eloko kokweya kolokota ponde tozabo ba mayo nyonso bomona banien ezouta na bandako ezouta kota likolo biso mona kibo mutu tokoka te ka bakonzi bakota makambo po soin ko mona na wenzo pona ngai na suki wana pona lobi bakonzi bon tolobi pona bongo pona biso na biso tokokozwa solution te solution poko komona na bakonzi ka fo bakota likambo yo yango wana tolelisi marto ya zone alo makababa mfumu batala kaka faso tera sezina kana voka bataka ta sarje yako pasu kana kabeta bape tala madali futimit kuizla mbongo penkatu kwani wambe ba baka solution mukatwa sarite yai kali wakabeta tu mbongo baka bene mbongo bafutika ta sarite yai wako katuliko pasu kabeta population mbongo nkati unkiwa kuba nchitwa kuba vote la bwa Wa ile to vote la mundama na batuka tulanga mumpase wao kabitini na sala kisaluko ale bende wana wewe kabeta bongisa ko beto ka tuvota kutori yako Bonjour yaya Mama yo komo nani Comment langa Anita mbo Mama Anita situation to kuti na wenzela chaque jour na ebite yo tanke mama ko tipe nino ko koloba epa ya bakonji tenga nazo senge pa bakonzi na biso wenza na biso chaque jour eza salité makasi soko kena terrasse salité il faut ba organiser salongo ba mercredi samedi photo sala ka salongo ba konzi so ba kipate il faut to sala salongo po to za na salité makati na kata wenzi
yanga liloba nanga suki eza boye babongisela biso wenze et puis pe batia ordre ya kosalaka salongo mercredi na samedi po tooteka na salité leki baterase salité bapoubele epai yango tozwaka bakonzi babongisa wenze na biso. Merci beaucoup. Bakonzi neka toloba tozo ya mingi epa na bino tozo boaka bale epa na bino babi bato baya kozwaka batike chaque jour 200 francs par personne. Alors 200 francs wana ekendaka wapi? Est-ce que bako kosomela biso ba matériel te po basalongo esalema malamu? Est-ce que bako ko organiser te soki bango basala te balukela biso ta batu bafongola ta bakaniveau tango mambula ezobeta te po mayebi malamu? Tozo continuer kotuna ba mama parce que population azana droit wana ya ko continuer koloba population koloba si to koloba to lingi suto to loba ke to ko voter lisusu wana tozo kufana mamna sa mutema to lobi ke fo population eloba eba nini penda to ngo posa est-ce que to na posa bo bongisa to pe to zala kana ba situation to yepe pa ya mama to yepe pa ya mama. Bonjour maman. Bonjour maman leki kombo na mama Mimi Fufu. Bon ngai susi kutuna naza nango bakonzi na biso totikala kaka na wenze o totikala nango po wenze wana tolinga to meka tokoka na biso yango te mais boya komeka kozongisa biso sima pona nini bitumba tokomi nango entre bato pusu na bato moto biso nyonso tokomi kaka liboso pona nini bato bazoki na sima solo pona nini kozanga salongo donc etikale baya kozongisa biso sima pona nini bitumba etoza nango na bato pusu na bato moto soki mutu pusu anyati eloko okoluka bunda na mutu pusu wana soki mutu moto anyati biloko oluka ofinga mutu moto wana susi yango wana kana za nango ezate ke ba kozwa ka batike ba yande kozongisa biso susu sima. Est-ce que tu ne lo boye ba place mbongo ba 200 francs en tout cas pona wana toyebi te mama toyebi te pona wana. Bonjour maman. Bonjour. Tozoyoka bandeko na biso bazoloba ke na wenze awa salite mettre fo baya osenga bino ba 200 francs pona ticket mais ba 200 francs bazo osenga bino bozo mona loko moko ta malunga o bazo sala na kati ya wenze pona yo koloba nini? Pona ngai susi nange ezali ndenge bango bazwa kozwa mbongo biso tozobela ba intifoidi awa baya babongisela biso wenze tozonga ndenge tozalaki po eza balabala leta eza wenze te to basala tu balukela biso esika batongela biso zandu po basite nyonso eza na bazandu nango siko biso tomelaka kaka solo tala fulu ndenge ezali biso bamama tozotangisa bana awa na esika solo soki tozwami maladi leta akodeklare te yango toza na posa ya zandu tozala na kimia po tolelaka awa siko okoloba nini pa badepute na biso oyo tovotaki po tovotaki bango po basunga biso na makambo oyo tozala nango beso okoloba nini mpo na badepute oyo tovotaki badepute oyo tovotaki kasi posa toza nango yango wana ke baya babongisela biso zandu po prochainement pe tovote bango po soki tovote bango ke bazosalela biso musala te pa na biso eza susi courage ya kovote bango moye ezala lisusu me babongisela biso bisika tozotekela tozotangisela bana courage yango wana pe mbala nsima bakokotisa susu tovote bango. Na banti boyoki bandeko nyonso tozosenga toujours pa bakonzi na biso badepute na biso oyo tovotaki boya po tosunga biso soki te tokovote lisusu te. Mama bonjour yaya. Mama kombo nani? Kombo na mama Ariette. Tomoni yo na wenze ozoteka pondu na yo est-ce que koyebisa biso wenze na biso vraiment soki réellement vraiment eza propre? En tout cas yaya wenze na biso eza propreté. Eza propreté mais tomona bino mettre bopesaka ba 200 francs ya ticket ba 200 francs na bopesaka boyebaka te musani o basalela. En tout cas toyebaka te tosengi penza toyeba mbongo wana so basalaka nango nini. Siko olobi ni mpona ba mikonzi oyo mboka oyo tovota na mikonzi na biso oyo ya mboka oyo tovota tosengi penza babongisela biso wenze tozala ndenge kaka ndenge wenza mbanza ngungu ezali tozosenga penza bongo potala kaka ba place tozotekela ya mabe ya salite bato bazoya kosomba desika salite ba maladi yango ezoyebele mpona makambo ya boye. Merci na banzi boyoki toujours pana bino ba mikonzi na biso ya mboka ezate ke lobi tango bokoya lisusu o bovote ngai na kosalela bino boye ko pesa ba polo binto kosala boye tango ekoma tango bovote bino bobalo na bino longi en tout cas toza va na posa na bino boya vraiment kosunga ba mama na biso wenze basi na bino pe ba kosala ka wenze awa donc
ndenge bolingaka basi na bino bazala propre fo bolinga mpe place basi bazwa kosala wenze ezala propre en tout cas pardon bosunga biso nasengi bino vraiment pardon bosunga bamama wenze baza bamama na biso lobi toboyo typhoïde te eza bien te bosunga biso vraiment ok bandeko na bandi bomoni biso sur terrain eza kaka équipe ya EcoPro donc éco du proximité nde eza na terrain mpona kotuna mituna comment est-ce que bamama bazovivre na salité oyo eza na kati ya wenze bakondi tobondelaka bino aire nyonso komona makambo ya boye na katikati ya mboka eza kitoko te heureusement bakondi bolekaka na prince bolekaka na baprince na bakamion na bajeep na bino nano bokota na kati te mais ya biso kozala nécessité kozala so babandi kokota na kati botala basituation oyo bamama bavivaka ntango bayaka koteka awa en tout cas c'est pas facile tolobaki basi na biso to mpe basi na bino bayaka mpe kosala bawenze kaka awa mais wenze yango fo mona yango ndenge eza bosala effort bosalela bamama ata bamesa de façon ke bamama batekaka na condition moko ya malamu tozokontinue bamama na biso ya fumbwa awa bonjour mama. Bonjour mam. Mama Nkumba kunani? Mama Nkumba mama ele. Mama ele, condition tout kalanga ya kuzandu diadi to kuwenzi diadi beno boli fesi vokazi fumu zo sta kututwali safa vatela kipesa. Mimi zimfumu zetu ntima myambi beno. Mudia nki mumona bene insalubrité yina kuku. Donc ba okibene meta kutu santi la typhoïde kuku. Mudia nki beto bantu l'air tout à respirer. Confiné yambi mudia nki bilau bio bobenezi mbongo za uchosi babaka bilau bisa kutulosi langa yezimbo za fua ye poisson za fua za chambre froide nsudi pas moyen mvula na yinoka beto bantu donc nkatika yavula poto buyani mfumu zeto bulubakaki mfumu kaluze yikonde kuwenze ntetelu vitilanga mukwiza sala wenze avant wabaka kimfumu kina wabaka mbongo kabaze yikonde wenze didi bwedi na ididi kutu sansang idina kibani tutele kwa beno ba mfumu lutela makibani lwatoma kututadi la diodiambu pasi lwatu yidi kila wenze tala besi mbanza ngungu wenze dia udiambote bu eske ba ukuna kabenezi mfumu ko beto kakazi mfumu zoza beto zapata punya yiba ukaka kabaze yi nsasa ya wenze ko yidina dodo kolo diao biza kutusadila wenze mpasi voto akala bambote eske mfumu za kukukumpeze zepe kumbu zao mono chizei kani mfumu yimosi ko kati bungita vofa bobo baba mosi bachizei kwao biza kutusadila wenze kati nganzi kibani unakadi nganzi mudia nkifulu kya mbitu tatekila. Merci beaucoup mama. Kati kulma nganzi. Ngai kamusaka ngana kimpesi. Mbanza ngungu kutu ezalike mbanza ngumeza na 3 wenze meba wenze na bango eza kitoko. Me na comprena kate kimpese. Balela koteka kaka mabele me wenze ezate na kimpese awa. Pongo kimpese ango pe salite. Oyo kaka salite. Balobaki ke balabala oyo kokoma nzela ya mutuka na nzela ya moto me bakoka kobongisa kutu ata likambo moko te biso tozana mposa gouverneur azongela makambo oyo bandaki kosalela batu nyonso bakota na kati ya wenze yango tozana ngo posa po kimpese kaka nde ezalaka na wenze te na bamboka nyonso ya RDC biso tozana posa perfusion na gouverneur abongisela biso wenze ezala kitoko yango tozana ngo posa kia kosala biso wenze ti lelo tozaka na kati ya veni na tolongwe na veni te bazalia wako bakonzo kasi batala likamu na biso bana balaka biso bakenda bazwa ba grade na bango baza bokonzi na bango ti lelo baya sute batala su peuple te bapesa peuple mu Congo batala biso bien Comment on a nzamba misuni ateka fimbo na fimbo kolia kolia. Bon papa to mono zo silika o terrasse na tolinto yeba terrasse salini. En tout cas problème toi na maman. Toza mal à l'aise. Si tu comme typhoïde, na ba coronavirus ba lobela awa. Bilimo bobu to mona. Ba china ba yaki ba fongola ki terrasse oyo. To sepela ki ba mula tango zo beta ma ezoleka na pression salite zo kende. Mais problème to moni awa ba salite ngi to kota na terrasse. Nandako batika place awa ndako yo. Ekangi terrasse. Moye salite elega place wana ezate. Allez, okomona soki mbule beti. Okomona soki mbule beti. Mai nyonso ezoti na presse. Moye elega la lidusu wana ezate. Donc lidusu wana ekomi bouché déjà. Donc mikolo tozo kende na liboso kuna. Suka tokomona kaka
terrasse oyo ekokangama nango ekozonga nango lisu ndenge ezalaki ozomona yango tosenga bakonzi surtout oyo ozalaki mpese awa oyo baza charge na makambo stabilité ya wenze oyo ya kipese bazwa soin bachinois bafongolaki terrasse esi bakenda na bango déjà bango esengeli baluka mo bakeleke batu baladelaka mpe suivi ya terrasse bajour ya samedi biso moko tozosala salongo awa ni bapolisier bazokontrole biso baza te sikoyo neti biloko ya boye siko bakonzi mpe baza ebele koloba kombo ya mokonzi moko te oyo azaki ntango koloba parfois kotushe na motema ayokeli bino mpe mawa ye kobongisa yango ndenge na aloba boye bazomona bango deja ngai do bango bayebi na bango likama terrasse oyo bayaka awa batalaka na bango yango bakotala bakomona kaka bazunzela bakende na bango solution moko te biso ebulaka tato kotuba kotinda batu baya bawana kosala salongo biso mpe toapuye bango comme ça terrasse etikala polele mai ekoma kolekaka mbala moko ntina terrasse ya monene mais komona mai soki eye awa ebouche mai ekomi kodefie na prince de tokomi mpe na problème kala mingi tene bambula soki ebandi kaka bino bomoni ndenge ezali donc bambula soki ebandi kaka kala mingi te place soki ekangama nango so na merci beaucoup merci ça fait vraiment du mal donc bakonzi boyoka vraiment ma esala vraiment pasi na mitema. Voilà, bandeko balandi nayebi ke bozalaki tellement ebele kolanda émission écho de proximité tolobaki écho de proximité eza émission oyo ezolobela biso makambu ya mabe na ya malamu ya mboka na biso ya kipese donc mboka nzinga balukala kipese bamboka nyonso mais lelo première diffusion na biso ezalaki émission tosala yango na kati ya wenze ya kipese kolakisa bino comment est-ce que nos mamans papa na biso bavivaka awa na kati ya wenze oyo donc wenze na biso eza tellement salité que salita boyena no ezala na wenze moko te toyoki bamama nde balobi bambanza ngungu bakimpe bamboka mosusu bawenze eza tellement bien basala bamama bamesa baplace bamama batekaka mais par rapport à awa na kimpese ndenge tomoni na wenze na biso bamama bazoteka na mabele ça n'arrange pas bakonzi oyo bozwi libaku ya kolanda biso boya na lombango tozelaka bino kaka te ntango makambo wana ezalaka nani tu vota papa kingandi te tolingi su bongo te boyaka kosunga biso parce que peuple oyo bozomona bango nde bavotaka bino bango nde bapesaka bango bavoi na bino bavoi na bango pardon po bino lelo bobengama badepute po bino lelo bobengama baministre po bino lelo bobengama baate po bino lelo bobengama baoyo bozali bachef ya quartier bachef ya avenue bachef ya cellule mais soki bozobongisa nanu te place oyo bino moko boza en tout cas ça n'arrange pas bamama baza vraiment décis biso tolobi kaka tobanolobaka kaka ti suka nango bokozwa solution bolaka bambala ebele ke bokoya boya te bolaka boya kosala bosala te bolaka boya kobongisa bobongisa te mais to féliciter quand même badepute ebele oyo mpe basali déjà eloko moko ya malamu oyo etikali na mitu ya bana kimpese nyonso nde tolingi mpe babimba oyo bino nanu bosali eloko te s'il vous plaît bakonzi tobondeli bino bozalaka wana te mpona kokunda bozalaka wana te mpona bafete mais bozala mpe wana mpona kobongisela bamama bisika ya kosala yango ezalaki suka ya émission na biso ya mokola lelo tesepeli na bino nyonso bolandi biso mais avant tout tokopresente bino ndeko moko ye moko akose présente ndeko tosalaki na ye émission na mokola lelo donc tolobaki na bino boreste branché na RTCK News basango ya bien basango ya kitoko makelele ebele te mais tozofaire passer le message voilà bonjour ndeko bonjour comment on a Sœur Dorcia omoni émission ndengeni parce que émission de proximité déjà eyambi yo na maboko efungwama émission na biso eleki bien eleki vraiment bien eloko moko ngana koloba pa bakonzi na biso bozoloba bolata kashine distance à 1 mètre mais na bamama na biso bazoteka na wenze bafull bien si bakoza na distance ya 1 mètre mais odera na ntango ezokotela bango bien na kashine mais akozwaka coronavirus eloko ngana koloba pardon bosunga biso et puis bokontinue kolanda biso 565 na bandako na bino RTCK News eza toujours wana mpona kosepelisa bino na pesi merci na baoyo nyonso tu balingaka bana nyonso basala na RTCK News na pesi mbote na bamikonzi na biso na bandeko na nga stagiaire bazolanda nga na pesi bango mbote bozala toujours branché na chaîne na biso bokozala jamais décité merci
merci na bandeko nyonso basungaki biso mpo émission eleka malamu. Merci na Valérie Michel, merci na Bélange, merci na Jancy. Voilà, bandeko bazotambusa biso na kati ya RTCK News. Donc babi RTCK News, ba news ya sika na ya sika. To chauffer biloko te me ba news ya sika. Merci na bandeko nyonso bolalaki population nyonso ya Kimpese, bandeko nyonso baza ba travailler na RTCK News, bambote la bino ya ebele. Merci tokutani mikolo zoya. Monanza English Mental caché Yoka Bomonate Bilo pa bole bomonate Ba passe a bole bomonate Tolo ba o tolo bate Bomonate Bilo pa bole bomonate Ba passe a bole bomonate Tolo ba o tolo bate Yeah Bayaya banchofa Bozala mopoli Bodula kofinga wa Lukola buzanga baboti Naloba te Nayemba te Oh alesha ngomunoko Tala biloko boye Mama Kinshasa baby Ana mikeba siba baby Tala pekisa baby Toboko moda yo olela lobi Bajipa mikuse Nabanzoto mikolo Kola lisela mikolo misu Biloko boye Kisasa makambo Tonamunika na tala bakwate biso mwana Avenir kamawa Avenir kamalaka boye Soki mbule beti bafokuli batali Solanie Tolemi Bomonate Bilo pa bole bomonate Bapase a bole bomonate Tolo ba o tolo bate Bomonate Bilo pa bole bomonate Bapase a bole bomonate Tolo ba o tolo bate Salite boka na fulu Nanzela te Yo nalobi na fulu Mama nanzela te Tango kobende la bino bangungi Bubenga bakonzi Solo bimpuka na solo kopola Olele la leta Ulala Osani wana Osuba nanzela Tala biloko boye Me ulala Osani ko O polisa tunnel Biloko boye Uluna ya venu mwenzate Batisebe trendera na uta matanga Papa pipa pina machete Biloko boye Papa esprit de mort Elio de la zone de Dangene Papa loliba mama batu Biloko boye Bomonate Biloko boye bomonate Bapase a boye bomonate Tolo ba o tolo bate Bomonate Biloko boye bomonate Bapase a boye bomonate Tolo ba o tolo bate Agepite bolo bate Tovota bino bolo bate Maezate bolo bate Courante bolo bate Bayi bambongo bolo bate Topika na fudu bolo bate Nzele beki bolo bate Babo mabiso bolo bate Bolo bako bolo bate Bobanga nini bolo bate Bapase a bole bomonate Tolo ba o tolo bate Toko vote lisusu Bino toko vote lisusu Bazoba na bino Toko vote lisusu Bino toko vote lisusu Boko la power Toko vote lisusu Bino toko vote lisusu Biloko boye Bomonate Biloko boye bomonate Bapase a boye bomonate Tolo ba o tolo bate Bomonate Biloko boye bomonate Bapase a boye bomonate